Comédien José de Londres. José de Londres, moko ya ba comédien na biso ya tongo. Abanda théâtre na ye depuis kala. Likolo ya kobanda théâtre na ye depuis kala la famille. José de Londres aza parmi ba comédien na biso oyo bakenda penza na mwa poto na mwa tongo. Ka ndenge zalaka. Bakenda ki penza na mwa poto na mwa tongo na système moko bien. Lelo toye na dossier à José de Londres. Mbutu mbutu wa makasi eutaki kolamuka awa. Je suis sûr et certain que bato ebele o balandakanga balandaki penza banalise o nasalaki sur dossier à José de Londres. Ndenge karma ekomaki kobeta ye. Ex mwasi na ye, ye penza atiaki loboko na ye na se alobi José de Londres aussi longtemps que nano azongesili bambongo na ye te, aussi longtemps que José de Londres asondola ye na bana ye pe akotikala komona bolamu te. En tout cas, ezalaki moto ya makasi, ezalaki mbutu mbutu jusqu'à ce que toyaki komona sortie médiatique ya nani ya José de Londres. Lelo toye na dossier bandeko nanga toutaki biso nyonso kolanda conseil spectacle plutôt. Il y a Aigle, il y a théâtre, Aigle nani, Jérémy Chabani, biso nyonso toyebi Jérémy Chabani, mwana ya Madada, likolo nango Bama Chari, spectacle na ye, esalamaki bubongo na Paris, ezalaki spectacle moko eyaki 100% réussite, na ndenge moko ya bien. Alors, na spectacle, avant na spectacle, tomonaki visite ya José de Londres. José de Londres akendaki ko visiter Jérémy Chabani na ba comédien mosusu oyo bakendaki na Jérémy, y compris ba papa Alain Mabana, tomonaki ba papa le bazalaki kuna, ba Fanny Katalai. En tout cas, José de Londres akendaki kuna koyamba bango, kopesa bango bambote, kandenge salaka, solisa, nandenge zalaka, koyeba, soki, na spectacle wana, yepe akoki ko jouer to ndenge nini. Alors, après visite, le jour même, il y a spectacle, tout le monde a qui sous présence, il y a José de Londres. José de Londres, azalaki kuna, akendaki na spectacle, en tout cas, il y a Jérémy Chabani, kotala na elongi, kande tolobaka, moni mutu soki asepeli na yote, ezalaka elongi lobaka. Ata soki mutu abimisi maloba ya bien, mais elongi déjà epesaka biso réponse oyo tolukaka. Alors, na elongi penza, il y a José de Londres. Elongi na ye ebanola kisa déjà que José de Londres a sepelaki na spectacle ya Jérémy Chabani. Azalaki vraiment content, azalaki vraiment joyeux, a sepelaki penza ya makasi. Mais bato bendi nga balobi mama Etoilini yaka nanu poto mona kayo makambo ya José de Londres okota kango na mozindo yako beta nanu lisolo ya José de Londres awa. Bato bazotuna José de Londres akenda poto. Pourquoi akata makambo ya théâtre? Pourquoi José de Londres ye mutu asala kapebi ya makambo soki alingi azala humoriste akosala ngo pe kitoko? Pourquoi asala kata ba gag te ya mikuse azotiaka na ba TikTok, azotiaka na ba page ya ba Facebook pour que bo star o eza na kati na ye esila te? Ye akangami kaka na ba restaurant po toyebi biso nyonso ke José de Londres azalaka bongo na Suisse asalaka na restaurant de bisika salaka. Batu mosusu balobi ye star mosusu eske akoki kokende kosila ka na restaurant olie a continuaka na ye musala na ye mwa biloko ya mike ba osalaka ba osekisaka. Eske kosala musala en tant que star il faut kaka ozala na Congo pour que osala musala na poto ye José de Londres akoki kosala musala te. Congolais azalaka somo. Bon, tout ça l'analyse la famille. Selon nga, quand on a l'obakango chaque jour, dans la vie, moutouna moutou azalaka na choix na ye. Boyebi, soki José de Londres, akendaki poto na cadre ya musala. Akendaki na poto ke non azo kende kosala musala. José de Londres alingaki a continuer kosala musala na ye a théâtre. Mais, malheureusement, José de Londres ye tango akendaki poto, akendaki nde na makalisi ya libala, akendaki kokota na libala. José de Londres atikala kokende pona musala na yete ya théâtre, mais akendaki nde na libala. Eza neti papa Alain, na pesaka exemple. Papa Alain mwasi na ye azalaka na Canada. Soki lelo papa Alain akei Canada, papa Alain kokende na cadre théâtre te. Et puis tongo koma kuna na Canada, papa Alain c'est fini. Akozala, akobandaka lisusu kosala ba film te.
akobanda lisusu kosala misala na ye te. Papa ale na Canada place akokendaka akokota nde na ndako ya libala akozala na ye mobali ya libala ekozala lisusu te ke no musala. C'est de la même façon avec les José de Londres. Ye ti akendaki Suisse, José de Londres akendaki na ye na cadre ya libala. Tango akomati kuna ezalaki na ye azalaki na ye focaliser na makambo ya libala, azalaki na ye concentré na makambo ya libala. Siko tango libala ye kokufa, mwasi na ye aye kolamuka, aye kofongola miso, aye ko comprendre ke José de Londres atikala kolinga ye te. José de Londres alinga na ye mwasi mususu Mimi Kabeya, abala Mimi Kabeya atikala na ye kolinga ye te. Yango bomona mwasi wana abenga na José de Londres. Siko José de Londres musala asi aboma musala likolo nango libala ekufi babengani yo. Nde bisika José de Londres amonaki kaka choix ya kosala nini, akende na ye ameka kotia ba demande d'emploi na ye, akota na ye abando sala musala na ye na ba restaurant. Nde na bisika lelo o José de Londres asalaka musala. La famille, avant na continuer na analyse na biso, na lingi na pesa na nous conseille na bandeko nyonso. Dans la vie, il faut toyebaka eloko nini tolukaka. Kozala te ke non, parce que opportunité moko boy songole eye nazwa kaka opportunité wana te. Mosusu, kan ndenge te lelo tokomi komona ba Jérémie Chabani. Jérémie Chabani ye wana komi ko voyager, hein. Nini komi ko faire voyager ye, eza musala. Ba Jérémie Chabani, je suis sûr et certain que bazwa pe ba opportunité à ba voyage. Mais ba kweisa ba opportunité wana. Po ba yebaki nini ba bando luka na vie. José de Londres soki atikalaka na Congo. Mais na minute oyo, José de Londres alingaki a continue kosala ba voyage. Bomona kabino moko vie de loin asala succès. Mais vie de loin ye wana akoma ko kende France pamba pamba. Vie de loin ye wana akomi ko voyager ba France pamba pamba. Mais ye wana zo continue kana musala na ye, ata soki lelo vie de loin azalaka lisusu na succès ya makasi te ndenge azalaki kala. Oto yebaki, mais quand même vie de loin ye wana asalaka na ye bagag na ya a continue ka musala na ye. Mais José de Londres pe na bata wana ataka ndenge libale ye laki ye, ataka ndenge balingaki bala ye pa ya madame Malu soki Malu, ka ndenge ye laki na kope ya kobala ndeko na biso ya mobali comédien na biso na kombo ya José de Londres. Mais soki José de Londres atieki makanisi na ye bisika moko alobi na za star, ndenge na za boye na kistar na nga na koki ko voyager, na koki ko kende ba pays na ba pays ko kende ko jouer, na koki ko kende ba pays na ba pays ko kende ko se détendre. Mais lelo oyo tolingaki tokoma na ba niveau ote. Yango bo mona ba star ba pays mosusu, ba lekaka ba star Congo na biso. Ba star Congo na biso eloko na bango ezala kaka na zala star na yeba na zwa nanga connexion na kende nanga poto. Yango ba star ya mboka na biso. Yango bozo mona bango ba wele la kasoki ka ba passeport ba visa lingi yeya o mona ndenge bazo wele lango. Me ba bosa na kakeno na za star ba opportunité koki koya na ke po na tournage na ke po na clip moko boye ba bengi singa na mizongeli nanga. Eza bongo. Na minito la famille José de Londres si akoli. Et surtout na musala oyazo sala. Vous pensez qu'à ozala lisusu na makasi ya kokanisa ya kobanda kokanisa ka asala bagag. Vous pensez qu'à kozala lisusu na makasi ye wana avant d'ici lisusu ba film. Na ebandeli tango akendaki poto. Je me rappelle na ba mama na biso li pati. Ba koma ki kosala mwa ba film mais donc vous comprendre ka keno ba bando tia penza makamu na bango na kati te. E koma ki na bango keno na za mwa na poto. Ata façon na bango ko jouer bo sentir penza ke balingi bala kisaka batu keno bazo vivre na poto, baza na babilamba moko ya poto ezalaki ka bongo. Mais musala penza na kati na bango ezalaki te. Yango bomona ki bakata ki ba film na bango batikala ko continuer lisusu te. José de Londres carrière na ye déjà ici ekufi. Donc na minute oyo azala na ka focaliser na musala oya salaka, yango nde eza important abanda pe ko soutenir kaka bandeko na biso ya ba comédien oyo bazo ya sika. Ba o bazo kendaka poto pona ba spectacle na bango azalaka wana azalaka muto ba parti prité. Kandenga yaki ya Jérémie Chabani. Toyebi ke mutu mosusu pe akoki koya avant Belleville po toyebi ke Belleville pe kalate azo yaka na 2027. Donc mutu mosusu pe akozala na spectacle azalaka wana ekosala ka malamu.
yango kaka ye José de Londres akoki kosala na minute oyo o emata ekita eza lisusu te chance ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te me muke kaka nde batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numero na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko comédien José de Londres moko ya ba comédien na biso ya tongo abanda théâtre na ye depuis kala likolo ya kobanda théâtre na ye depuis kala la famille José de Londres aza parmi ba comédien na biso oyo bakenda penza na mwa poto na mwa tongo ka ndenge ezalaka bakendaki penza na mwa poto na mwa tongo na système moko ya bien lelo toye na dossier ya José de Londres mbutu ya makasi eutaki kolamuka awa je suis sûr et certain que bato ebele o balandaka nga balandaki penza banalise o nasalaki sur dossier ya José de Londres ndenge karma ekomaki kobeta ye ex mwasi na ye ye penza atiaki loboko na ye na se alobi José de Londres aussi longtemps que nano azongesili ye bambongo na ye te aussi longtemps que José de Londres asondola ye na bana ye pe akotikala komona bolamu te en tout cas ezalaki moto ya makasi ezalaki mbutu jusqu'à ce que toyaki komona sortie médiatique ya nani ya José de Londres lelo toye na dossier bandeko na nga toutaki biso nyonso kolanda conseil spectacle plutôt ya aigle ya théâtre aigle nani Jérémy Chabani biso nyonso toyebi Jérémy Chabani mwana ya madada likolo nango bamashari spectacle na ye esalamaki bobongo na Paris ezalaki spectacle moko eyaki 100% réussite na ndenge moko ya bien alors na spectacle avant nanu spectacle tomonaki visite ya José de Londres José de Londres akendaki ko visiter Jérémy Chabani na ba comédien mosusu oyo bakendaki na Jérémy y compris ba papa Alain Mabana tomonaki ba papa le bazalaki kuna ba Fanny Katalai en tout cas José de Londres akendaki kuna koyamba bango kopesa bango bambote ka ndenge salaka solisa na ndenge zalaka koyeba soki na spectacle wana yepe akoki ko jouer to ndenge nini. Alors, après visite, le jour même, il y a spectacle, tout le monde a qui sous présence, il y a José de Londres. José de Londres, azalaki kuna, akendaki na spectacle, en tout cas, il y a Jérémy Chabani, kotala na elongi, kande tolobaka, moni mutu soki asepeli na yote, ezalaka elongi lobaka. Ata soki mutu abimisi maloba ya bien, mais elongi déjà epesaka biso réponse oyo tolukaka. Alors, na elongi penza, il y a José de Londres, elongi na ye ebanda olakisa déjà que José de Londres asepelaki na spectacle ya Jérémy Chabani azalaki vraiment content azalaki vraiment joyeux asepelaki penza ya makasi mais
Bato bendi nga balobi mama Etoilini yaka nanu po tomonaka yo makambo ya José de Londres okota kango na mozindo yako beta nanu lisolo ya José de Londres awa. Bato bazotuna José de Londres akenda poto. Pourquoi akata makambo ya théâtre? Pourquoi José de Londres ye mutu asala kapebi ya makambo soki alingi azala humoriste akosala ngo pe kitoko? Pourquoi asala kata ba gag te ya mikuse azotiaka na ba TikTok, azotiaka na ba page ya ba Facebook pour que bo star o eza na kati na ye esila te? Ye akangami kaka na ba restaurant po toyebi biso nyonso ke José de Londres azalaka bongo na Suisse asalaka na restaurant de bisika salaka. Batu mosusu balobi ye star mosusu eske akoki kokende kosila ka na restaurant olie a continuaka na ye musala na ye mwa biloko ya mike baosalaka baosekisaka. Eske kosala musala en tant que star il faut kaka ozala na Congo pour que osala musala na poto ye José de Londres akoki kosala musala te. Congolais azalaka somo. Bon, tout ça l'analyse la famille. Selon nga, quand on a lobakango chaque jour, dans la vie, mutuna mutu azalaka na choix na ye. Boyebi, soki José de Londres, akendaki poto na cadre ya musala. Akendaki na poto ke non azo kende kosala musala. José de Londres alingaki a continuer kosala musala na ye a théâtre. Mais, malheureusement, José de Londres ye tango akendaki poto, akendaki nde na makalisi ya libala, akendaki kokota na libala. José de Londres atikala kokende po na musala na ye te ya théâtre, mais akendaki nde na libala. Eza neti Papa Alain, na pesaka exemple. Papa Alain mwasi na ye azalaka na Canada. Soki lelo Papa Alain akei Canada, Papa Alain kokende na cadre théâtre te. Et puis tongo koma kuna na Canada, Papa Alain c'est fini. Akozala, akobandaka lisusu kosala ba film te. Akobanda lisusu kosala misala na yete. Papa Alain na Canada place akokendaka. Akokota nde na ndako ya libala akozala na ye mobali ya libala. Ekozala lisusu te ke non musala. C'est de la même façon avec les José de Londres. Yeti akendaki Suisse. José de Londres akendaki na ye na cadre ya libala. Tango akomati kuna, ezalaki na ye azalaki na ye focaliser na makambo ya libala. Azalaki na ye concentré na makambo ya libala. Siko tango libala ye kokufa, mwasi na ye aye kolamuka. Aye kofongola miso, aye ko comprendre que José de Londres atikala kolinga ye te. José de Londres linga na ye mwasi mususu Mimi Kabeya abala Mimi Kabeya atikala na ye kolinga ye te. Yango bomona mwasi wana abenga na José de Londres. Siko José de Londres musala asi aboma musala. Likolo nango libala ekufi babengani yo. Nde bisika José de Londres amonaki kaka choix ya kosala nini akende na ye ameka kotia ba demande d'emploi na ye akota na ye abando sala musala na ye na ba restaurant nde na bisika lelo o José de Londres asalaka musala. La famille, avant na continuer na analyse na biso, na lingi na pesa na nous conseil na bandeko nyonso. Dans la vie, il faut toyebaka eloko nini tolukaka. Kozala te ke non, parce que opportunité moko boy songole eye nazwa kaka opportunité wana te. Mosusu, kan ndenge te lelo tokomi komona ba Jérémy Chabani. Jérémy Chabani ye wana komi ko voyager, hein. Nini komi ko faire voyager ye, eza musala. Ba Jérémy Chabani, je suis sûr et certain que bazwa pe ba opportunité à ba voyage. Mais ba kweisa ba opportunité wana. Po ba yebaki nini ba bando luka na vie. José de Londres soki atikalaka na Congo. Mais na minute oyo, José de Londres alingaki a continue kosala ba voyage. Bomona kabino moko vie de loin asala succès. Mais vie de loin ye wana akoma ko kende France pamba. Vie de loin ye wana akomi ko voyager ba France pamba. Mais ye wana zo continue kana musala na ye ata soki lelo vie de loin azalaka lisusu na succès ya makasi te ndenge azalaki kala. Oto yebaki, mais quand même, vie de loin, ye wana asalaka na ye bagag na ya, a continue ka musala na ye. Mais José de Londres pe na bata wana, ataka ndenge libale ye laki ye. Ataka ndenge balingaki bala ye pa ya Madame Malou soki Malou. Kandenge ye laki na kope ya kobala, ndeko na biso ya mobali comédien na biso na kombo ya José de Londres. Mais soki José de Londres atieki makanisi na ye bisika moko alobi na za star. Ndenge na za boye na kistar na nga na koki ko voyager. Na koki ko kende ba pays na ba pays ko kende ko jouer. Na koki ko kende ba pays na ba pays ko kende ko se détendre. Mais lelo oyo tolingaki tokoma na ba niveau ote.
yango boomona bastar ba pays mosusu balekaka bastar Congo na biso bastar Congo na biso eloko na bango ezalaka kaka nazala star nayebana nazwa nanga connexion nakende nanga poto yango bastar ya mboka na biso yango bozomona bango bawelelaka soki ka bapasseport balivisa elingi yeya omona ndenge bazowelela ngo me babosanaka keno naza star opportunité ekoki koya na ke po na tournage na ke po na clip moko boye babengisi nga na mizongeli na nga eza bongo na minute oyo la famille José de Londres si akoli et surtout na musala oyo azosala. Vous pensez qu'il y a lisusu na makasi ya kokanisa ya kobanda kokanisa ka asala bagag. Vous pensez qu'il y a lisusu na makasi ye wana avant d'ici lisusu ba film. Na ebandeli tango akendaki poto. Je me rappelle na ba mama na biso li pati. Ba komaki kosala mwa ba film mais donc vous comprendre ka keno babando tia penza makamu na bango na katite. Et komaki na bango keno naza mwana poto. Ata façon na bango ko jouer bo sentir penza ke balingi balakisaka batu keno bazo vivre na poto baza na babilamba moko ya poto ezalaki ka bongo mais musala penza na kati na bango ezalaki te yango bomona ki bakata ki ba film na bango batikala ko continuer lisusu te. José de Londres carrière na ye déjà ici ekufi donc na minute oyo azala na ka focaliser na musala oyo salaka yango nde eza important abanda pe ko soutenir kaka bandeko na biso ya ba comédien oyo bazo ya sika ba o bazo kendaka poto pona ba spectacle na bango azalaka wana azalaka muto ba parti pris te kandenga yaki ya Jérémy Chabani toyebi ke mutu mosusu pe akoki koya avant Belleville po toyebi ke Belleville pe kalate azo yaka na 2027 donc mutu mosusu pe akozala na spectacle azalaka wana ekosalaka malamu yango kaka ye José de Londres akoki kosala na minute oyo o mata ekita eza lisusu te chance ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka nde batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numéro na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko